Voilà, mes amis de WhatsApp, encore une fois, tous les sous-sous, les samedi, le 22 mars 25. Nasi bozomona na babililingi awa, tozana biloko 85 ya kolobela, directeur ya HG, yemo kaka ya Hilton, yemo peka ya hôpital, on a mwa bloc ebele na Congo, bano nasi bozomona bana biso bandimi kokende ko soutenir armée. Donc talisa bino pe na ko expliquer bino likambo ya M23, signification nango nga pe na apprendre nango. Na nini lisusu kinga kati oyo tozolobela lelo. Merci biso sotolanda. Oh bana na biso bandimi bakende na musala ya armée. Félicitations nos enfants. Onyo sotozomona eza bana na biso oyo bandimi. Donc bazo kende ko soutenir armée na biso. Donc bandimi bakota. Oyo mutu ayaki na idée na ye wana ke bana na bino moko ce sont des Rwandais. Baza bato koboma, bato kotumba. Voilà. Voilà, tous on continue toujours na bango. Nous ne pas de konabiso eza église mes amis de WhatsApp oyo ezali bana na biso bandimi kokota armée. Merci to yokande kona biso eleze. C'est ça. C'est leur pays, c'est la détermination. Yoko bimawana bon bozo kende kuna bana na bino nde bazaka bino mutu nyonso akosala musala nyonso te. Il y a ceux qui font la politique, il y a ceux qui font l'armée, il y a ceux qui sont dans la police, il y a ceux qui sont dans la mécanique, il y a ceux qui sont dans la menuiserie, il y a ceux qui sont dans la construction. Mutu na mutu azana vocation na ye. Discours wana ya ke bana na bino bazawa pi bana na bino bazawa. J'ai fait remarquer parce que l'autre m'a posé la question, Prince Penge, je lui ai dit que o ngana landa akota musala oyo tangu bazwi manduki musala ya basoda tangu bazwi manduki contre le pays Soumze. Quand l'SCD a pris les armes, mon grand frère m'a dit, moi je dois aller au front. Voilà. C'est toujours comme pour ça. Pour le moment, Azali Soussouté, c'est toujours Akoufa, comme je l'ai pleuré ici. Donc, eza toujours bongo. Eza mboka na biso tozelaka kate. Même atana ba pays d'Europe ango oyo. Oyo batu nyonso basinya bazwa citizen. Tango ke ko porter serment pozo ango. Balobaki eloko nyonso ko sala na mboka, il faut sala nini? Botelema, bobundela. Yango te ba américain, yango te ba français, yango te ba allemand, yango te ba anglais, yango te bato ba porta ba serment wana oyo toya. Donc langage wana sokotali nakata citizen na yo okomona yango ke soki mboka ekoti bitumba boza obligé ya kokende kobunda. Alors siko pourquoi pas na mboka na biso moko tosala yango. Ye moko Kagame ndenga za wana mwana ya mwasi a formé aza nani oya mobali azo formé po akoma nani Congolais
to lamuka to lamuka to lamuka tokotiela bino pe lisusu émission mususu ba audio o ya ndeko na biso pe ya la voix asalelaki biso lisusu batindelaki ngai yango tokotiela bino lisusu nazo continuer toujours na ba émission na biso tolanda kaka lelo nazwi ba biloko mwa muke epa ya ndeko na biso honorable na biso Eliezer Tambwe yango nazo kozwa kazoka biloko mike pona kotiela bino koyeba kozwa information tozo continuer merci tozo kende siko na oya HJ. Quelles sont les informations? Depuis quelques jours, vous avez que les patrons à Hilton Hotel, patron à HJ, patron à CTC, patron à Biloko Ezamo et Belé, Doye Mutu Moko, Luka. HJ. Bato Bakangi. Bakangi. Je n'aime pas ramasser ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Mais ce que je sais, c'est que sous enquête sécuritaire. Tous ceux qui battent une enquête sécuritaire, vous avez une charge. Vous avez une charge. Et cause à la macasse. Mais je ne sais pas aller plus loin parce que dans le Bakanabino que l'acte de naissance et un crime, c'est le jugement. Mais il faut voir que Arish, patron à HJ, patron à Hilton, patron à CTC, patron à Bandako Ebele na Biloko Ebele na Kinshasa. Okoyi ko imaginer azana maboko ya ba service pour na ba charge oyo ezali ko peser na mutu na tanga kuna. Ceux qui sont innocents, ceux qui sont coupables, la justice va faire son travail. Je vais m'arrêter là-bas. Bravo. Et le Congai nazo comprendre était vraiment na Congo ezaboué. HJ Oyo, hôpital na ena nubandeko, ezaka trop cher. Trop cher. Mais alors soko kei na mboka na bango moko oyo azomona naza indien ou bien libanais boy si je me trompe pas azana biloko ebele na Congo eza na pasi ya mutu moko mutu apesaki pasi wana nyonso tu nasi bozomona donc na kati na ye yende mutu a forma AFC wana o tobengi M23 na kati yene muta forma ba rebelle wana na mutu moko na kati ya Kabila na asi bokomona pe kombo Kabila peza na kati wana donc intelligence avec Joseph Kabila dont le gouvernement congolais accuse d'être le véritable parrain de la coalition. Il y a M23 na sur M23 signification nango eza ke contrat oyo Kabila akendeki ko signer le 23 mars yango na bachango M23 eza kokamwa contrat oyo akendeki ko signer yango wana bapesi yango M23 yango na bitumba eza kobima na makambo nyonso bosibo yoka Kabila tanga kombo ya Kagame atanga kango te parce que ba contrat na ye oye azwa kana bango tango tozo betela bino tozo loba na bino ke depuis Facha kotaki na pouvoir pays ezalaki dirigé na ba Rwandais batu te 6 ans alors bozo bosana ke Facha koti Saminduki aza lokola papa na biso Kasavubu Saminduki mutunde ezo sala sikoyo mwana docteur alakisi bino bofingi ye mwana pizza eza musala eza métier nana place akende koyiba nana place akende koboma batu asopa makila ya batu po azwa mais a préféré na ye asala na ye pizza wana ateka na ye pizza wana mezalaki métier Kagame maloba koza ya kolobeze ozanga yo eza métier eza musala oyo azozwela ngo mbongo abomi mutu te lokola yo maboko makila
misu makila nzoto no mobimba makila na makila famille no mobimba makila na makila bana na yo bakoko no tina 4e génération na yo makila na makila oya ba congolais yo bumi tozo continuer lisusu merci nazolakisa bino siko kinga kati Kabange azangi moment ya kobima plus grand parce qu'en tant qu'ancien chef d'état alingaki avandakali azopesa ba conseil ya malamu et non kokota na makambo parce que vous avez géré 3 mandats plus 2 ans de plus une année quelques mois je crois plus une année non 2 ans 3 mandats. Qu'est-ce que vous avez fait Kingakati bande konanga Kingakati ba bakenda Kingakati babenga Kingalobi balobi nanga que soki otali Kingakati yango moko ezana 100 km de route asphaltée 100 km wow. Ya mutu moko wow. Soki bozwi 100 km ya nzela bo plakango ata na Kisangani bo plakango ata na Bukavu bo plakango ata na Kananga bo plakango ata na Matadi bo plakango ata na Équateur bo plakango okomona ke banzela ebele ekozwa makadam mais ya moko asala yango. Est-ce que vous savez que asomba banyama asomba ligateur moko na $1 million? Yesu bozolanda mes amis de WhatsApp ya nyama wana bazakana Kingakati afuta kabango combien par mois pour les gens qui posent des questions. Il a fourni tous les efforts pour lui-même. Il n'a même pas eu le temps de conformer, ne fût-ce que une armée forte. Mon Félix il a trouvé une armée structurée. Bissotozaba civil. Nous jugeons sur les apparences. Bissotozaba militaire, ça. Nous avons commandé un soldat, là, tibien, le soldat. Mais soldat, celui-là n'est pas militaire. Chassa, nous retrouvons Frédéric Codornier. Bonsoir Frédéric, le défilé militaire a débuté avec plus de 2 heures de retard. Effectivement, plus de 2 heures de retard sur le programme officiel pour une raison toute simple, Michel, c'est que tout le monde, tous les invités, tous les chefs d'État, même le président congolais, attendu une seule personne, c'était le voisin, c'était le président du Rwanda, Paul Kagame, celui que vous allez voir, vous avez pu voir lire un livre dans le premier reportage de ce journal télévisé. Il est tout simplement arrivé en retard, son avion est atterri avec 2 heures de retard à Kinshasa, le temps qu'il rejoigne la tribune officielle, eh bien, diriger Congo. Merci mes amis de WhatsApp tokomi na suka ya video na biso tozo continuer lisusu deuxième émission na biso kalate eza 10 à 16 minutes boye ya général ya Kutumba kalate tozo landa yango toko partager yango biso nyonso lisusu na pesi mbote na mes amis de WhatsApp Astrid Nganda Musuku Vicky Mesukumona, Eli Moshia, Ige ya Pauline, na Pesibino Bambote, na la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Que Dieu vous bénisse et merci et au revoir.